yo pe tata olekisi mwana mobali ya contrôla kanzoto na ye mwana mobali ya tika kanzoto na ye bongo te tant que jana mwasi bolingi misala gumbama telema bolingi ka mbongo me mukongo to tika kaka ndengwa to jana malili oyo tangawi oyo ngadiadia petit collant oyo clé des girofles oyo miel pur osala ngoleni oju tangawi nondo ko lingela soko lingi ya boye mi bale kaka yo soko lingi 3 kaka yo oju ngadiadia 4 na clé des girofles moi 2 cuillères ya clé des girofles boaki tout yango ko tiamaite tout a bongo soko tilisi ko tout a ebeli alors du miel na yo to 2 cuillères to 3 tia sangisa Léa en zen tongo Léa bongo olongi sanga Léa yo moko mona ngonga catholique na yo eza ko luka Maria lo sako tondi gatia mokonja zaliwa yongo moni ba koko la biso ya kala banda ko lia bangadia ja yo tambola na ngadia ja ni na pota jo lia ngaba ndako mona koko na mobala olela koko na moti likata za ko tala ka ina twangi ya li petio ko mona do lela elikasu yo sikol okoya ko sela ba français ça c'est quoi ça même au Congo je tikala kuna pona yo ozo tikala ko pesa ka mwati mbongo me kuna mukongo niko bongisa te mwacha okima mwacha landa plata lezeza mbongo mukongo makamnuti za kitok ozo pesa epe respect ozo considérer ako kangama na nous sono za complet donc mwana mobali to kabaka mbongo mukongo leza malamu te sala tu bongisa mukongo ngalia dia ye tangawisi ye miel na plus des girofles tout Léa ko chamaite la lobby quand tu m'as la commentaire pour nous bloquer nous bloquer soye la bino lobby comment lili yango bon c'est la ba mama pe ba sepela nanga mo sina ngami ne bongi c'est la epe tango jo pesa pe mbongo bongi tsaka pe mukongo yo pe mo si bongi c'est la pe mobali na yo yango salela e miel so akoka te mama la koka aite yango ngadia dia tangawi clé des girofles tout na miel lia bongo ko chamaite tongo poko oromone en zen na tongo